coucou, bonsoir, bonsoir. Nabalandi nyonso ya BBC Mpui TV. Et voilà, les deux sous tozongeli bino, to sepeli sous mona bino encore, na sepeli sous nenge bosili ko ya manga na bandaku na bino avant na banda émission nanga ou encore avant na banda analyse nanga ou encore histoire nanga ya lelo na pesi nzambe nanga merci. Comme d'habitude, il y a vraiment à mon PC na paiement. On a vraiment irrataté. Il faut toujours couper sa canzane na biso. Merci à chaque instant. Voilà bandeko, wana avant na banda émission nanga nazo pesa bayanga. Ba gros bisous. Wana na moni Sandrine TV na kin. Sandrine TV, bonjour, bonsoir. Et au dépend de kana ROyo. Au potalanga ba gros bisous na yo. Na moni sous maman Oracle Divine na Belgique, na moni sous maman Congo nana na Italie. Ba gros bisous na bino nyonso mama Mboyo, mama Kati. Na pesi bino nyonso bambote na pesi pe mbote na ba copine nanga. Nazomona Mireille Likenge Miraesa, na moni sous Nathalie Mujinga. Wana vraiment maquilleuse nanga. Nazo pesa sous famille nanga mbote. Je vois la famille Mpoi, je vous fais des gros bisous partout où vous êtes. Je vois Mouzine Kambana Londres, je te fais des gros bisous ma chérie. Alors bandeko, sans plus tarder, nous avons peut-être 30 à 35 minutes. Bon, on est déjà titre Nabiso Yalelo. Vraiment bandeko, déjà passé. Tous comprendre les sous-soutés pour nanga. Je ne comprends plus. Mon qui les autres qui est wapi. Mokili ezokende wapi. Donc tangu nalobi lelo na leka na sala moi analyse oyo ko encore na bete la bino lisolo oyo ndeko sorry et ça la passe de voir que mokili ezokende sous-orienté, de voir que maladie oyo ya corona ekoteli biso na mokili bato bazokufa du jour au jour. Mais bato bazo sosula grandeur ya nzambe te, bato bazo la te ke non nzambe a existaka. Vraiment bandeko eza passe lisolo nanga. Je crois bomoni déjà titre kuna ezoleka na Congo na Kin ba jeune garçon oyo ki jeune garçon baza même pas plus il y a 30 ans non que le bas va se déguiser comme bana basi. Vraiment bandeko et ça la kinga nous autres malili lorsque batindeli nga ba vidéo oyo na lobité il faut na partager ngo na ba abonné à BBC Mpui. Vous savez et ça fin du monde pour n'avoir comme fin du monde parce que nazo comprendre te plus il y a trop de problèmes na sa moi oyo na mokili oya nzambe lelo bande ko fallait tous s'attacher na nzambe wana mokili lumbi mabe mokili komi kokende mabe makasi. La preuve ane ke bota la kaka kacher na biso oyo soki edingwe biso tozana no bana mike tozana na ba primaire. J'ai un trou de mémoire avec moi. Tozana na ba primaire et dingwe bazo bunda yena Selemani. Je crois que ça Selemani, oui, Selemani yango akufa. Et dingwe bana ko bunda te. Et dingwe zeka na ba démonstration ya ba kisi. Surtout tolobi bien ba katcher a Congo ba bundaka ya physique te o ya nzoto te. Bango basala ka de ba démonstration ya ba kisi. Mais voir ces papas là, na to benge koko parce que nazo yeba, na zena mwana muke na ba primaire. To yeba ki déjà edingwe. Ya ko mona tata wana lelo aye ko déposer ba kisi. Et ko kiko interpeller ba to mususu. Pour la koloba que non, Dieu existe. Pour ko mona edingwe ko ya ko déposer ba kisi na ye, ko lela, ko tubela. Bandeko oye bakanzambe te aoketa koyeba nzambe à partir ya edingwe. Là c'est entre parenthèses na ngana loba que lorsque na beti moi lisolo ya edingwe, je voulais juste dire que Dieu existe. Parce que si Dieu n'existe pas,
et dit Wanga pour déposer Bakisité. Ou encore Anga reconnaître Nzambete. Comme il a reconnu que non Nzambete mon consi, c'est pourquoi Aye Otika Bakisinae. Mais voir aujourd'hui, bande qu'on a vu sur un Mibali, bande à 25 ans, 26 ans, 30 ans, je peux dire, bazo se déguiser, ba comme un bana Mibali. C'est grave. Bande qu'on a la cara bilongi wana, on a tiré un profil na miniature. Mais c'est grave. Lorsque vous avez la vidéo wana, parce que na oki ko lancer vidéo wana te, parce que nani YouTube a oki ko bloquer nani nangai. Parce que j'ai toutes les images. Nazana ba image nyonso ya bana mibali oyo. Lorsque vous avez la bandeli ya vidéo, au condimate que non eza bana mibali. Donc au condimate que non eza bana mibali. Basi batie ba perruque, batie ba fond de teint, ba foundation wana très bien, ba rouge et ba geste na bango non nyonso ezaki kaka ya bana basi na kati ya boîte. Donc je sais pas. Lorsque batie une vidéo, ba bébé c'est tala non vidéo oyo. Et j'ai commencé à regarder la vidéo wana, je me suis dit ah, ba fille a ko ende ni yango wana, parce que ba lesbienne. Au fur et à mesure, on a continué à la vidéo. Baye kanga bango na kati ya boîte ba timbeli bango soit disant que non ce sont pas de femmes ou encore baza ba fille eza bana mibali bazui bango ba longoli bango na kati ya boîte alors ba sengi bango ba se déshabiller. C'était grave. Bande kona yoki nzoto malili na lobi Seigneur Jésus-Christ mokili na yo zokende wapi. Basi ba tie ba foundation ba se maquiller là très bien. Batie ba perruque, je vous dis, ba se maquiller, batie ba biloko ya matoi, ba lati donc pour au définir bango ou encore au mona que non eza bana mibali. I don't know. I don't know. Maintenant, nazo tuna lorsque bazo kende na hôtel ou encore pardon na ba boîte. Basi ba se déguiser soi-disant bana basi ba vandi wana bazo luka mibali. Maintenant bango nanu tant bazo luka mibali ceux qui siko mobali aye pa na bango azuye ba kena eneti na hôtel et nde place mutu na ezo chauffer. Tant que vous avez un mobile à mon hôtel, vous avez une vérité que non, nous avons un moisi, nous avons un mobile ou comment. Ou encore, idée na bango eza nini. Vraiment, bandeko, il faut tomber là. Parce que ma kambo eza kito côté. Voir ma jeune garçon en dengue wana. Peut-être bana wana peut-être ba kiko baza futur ya pays, je peux dire. Mais ma baby si déjà futur na bango. Na ko se déguiser ba comme bana basi. Moi je sais ba PD, to yebi ba PD so ya za PD azo misala mwana mwasi, marika azo misala mwana mwasi mais to koyeba ke no awo ya za PD. Mais makambo échanger. Oto yebi ba PD akala penzo moni penza que no azana ye PD akulata na ye pantalon na ye bien, alati chemise na ye bien, sexy trop bien wana kano bien. Ce qui peut-être au poudre na moi foundation, moi poudre na ye ya rouge foundation c'est bon. Mais aux autres là a olobi que non o azama na mobile azana ye PD. Mais ce n'est plus le cas, ils ont souvent monté ba comme se se déguiser na niveau ya na ba souki ba comme kokanga, ba lati ba perruque. Il y a batie ba foundation, batie ba maquillage bien, il y a siko que non ba bimi de bana basi. Bazo ko sa siko bana mibali. Or ba PD, je crois ba ndeko bozo comprendre nga. Ceux qui ont bito tala ba PD otoye ba ka ba PD a côté le ba bomoni que non azana ye PD, alati pantalon na ye, alati culotte na ye ou encore alati polo chemise très bien la sexy. Mais bozo mona que non azamwa na mobali. Et puis hier moko azo banaza mwana mobali mais non nazana nga mwana mwasi na ndingi na nga kibo mwana mwasi.
mais oyo tozomona lelo eza sous bon monté ba combiner siko ko ça ba na sens que non ba tche ba perruque ba tche ba foundation ba se maquiller très bien là ba lati tina bilamba ya bana basi, ce qui est grave. Donc ça maintenant et comme ceux na faire comprendre bino bien ba pédé ya kala ba na olata bilamba bana basi te oya lelo ba komi olata bilamba bana basi et puis bazo kosa sikoyo ba pédé ya kala toyebi ke no oya aza pédé alati pantalon mais aza pédé aza mwa mobali aza pédé siko bana ya lelo ya ba 28 ans 29 ans 30 ans kaka ndenge omoni ba bilongi wana bandeko na photo miniature bandeko soko tali vidéo boye tango baza na kati ya boîte bazo sala ba grimace bazo seka o kondimate soki ba yebiso ke no baza bana mibali o kondimate baza bana mibali na mona kikutu 2 jours 3 jours passé awa na mona kikutu na garçon moko pe mwana mobo na ebite so ezaki na ville na kaka na Congo baba na pe ko ba moi swahili muke balobeli batuni ba question moi lingala moi azaki garçon moko mwindu boy je crois bomona ki na réseaux sociaux ya sa kangi ba kangi kutu basuki kitoko mais il était sale ya komona ebo azaki salité mais et quand il kako bakanga qui est azui soutien alati soutien azui bilamba moko boy atcheche soit disant mabele azui peliputa donc c'est grave ba jeune garçon bana mike bandeko ezo lekelanga na sens que tozo kende wapi na mokili qu'est-ce qui arrive pour basala biloko wana nini ekomi kaka po bana ba jeune garçon wana ya lelo ba koma kosala makambu ya bongo vraiment. Yo mama oboti mwana bandeko eza passé mwana komelo bongo eza passé. Maintenant je me demande tant balatelaka wapi. Donc pour bango ndenge bazawana bakomi na bango de bana basi mwana mobali azozo attend ake na market na marché asombi bilamba ya bana basi. Donc tout ko bandana mutu tina makolo biloko nyonso ya mwana mwasi. Siko ba o ba bimi lelo ba bimi na mensonge dans le sens que non bango baza bana basi baza mibalité. Maintenant lorsque mobali ya koluka yo azui yo akena yo esuka ndenge nini nde problème nanga parce que ba pédé ya kala mibali bayaka koluka bango bayebi ke no oya za pédé siko ba pédé ba bimi siko yo ba olata bilamba nyonso ya basi makambu nyonso ya basi maquillage perruque tout yo moko tali ko bi mwasi ye oyo siko tango bavandi bongo na bakosi bongo bunda bango eza nini suka na bango eza nini mayele na bango na suka eza nini parce que na monaki o mususu na ya je crois eza que semaine passée je vis ça parce que na écoute na ça la mo émission na bi na tiki mais lorsque ba continue langa avant-hier ba continue langa vidéo sikoyo ya ba kinois ya bana mike so koteka ba âge na bango wana ne baza wana baza pas plus ya 35 ans bon tous ba 26 ans 27 ans donc ba 32 ba l'équité. Maintenant je me demande bandeko mayele suka kinga na lobi non likambu oyo ifuna lobela ngona BBC Mpoyi TV parce que biso totelemelaka ba anti-valeur biso toyaka awa te chaîne ya BBC Mpoyi eza ya koya kofinga te eza ya polémique te eza te soki ke émission moko inondé YouTube biso pe to sa nini tokota na ba émission wana non biso toyaka na ba biloko moko ba anti-valeur oyo eza mabe tolobeli yango ce qui est ce qui est mabe tolobeli yango. Vous voyez bana mibali bakomi lelo bana basi bazo se déguiser. Donc l'isolo nanga ona yeli bino lelo bandeko eza ya koya ko loba ou encore ya koya ko telemela ou encore ya koya ko belela mokilezo kende mabe na bandeko na biso o bakendaka siko na ba hotel na ba bar okende koluka basi bozo suka ndenge nini
parce que epesi somo epesi na kobanga mibali na bakina koluka basi na babar. Je crois na minute au majorité comme ka bana mibali ndenka ba komi bazo se déguiser balati bilamba ya bana basi ba komi ba koti kuna ba ke marché donc ba ke ko sala business na bango ou encore pour bakanisi ke non basi oyo bakendaka na ba bar koluka mibali bazwaka ba mbongo nde sali bango ke non ba se déguiser bango pe ba kotaka na agenda wana ba banda kozwa mbongo nazo yeba te. Bandeko eza bien koyeba nzambe. Ngai lorsque namoni koko na ngana otobenge koko parce que na yebi na zala mwana mukeya nani papa edingwe wana le voir s'agenouiller na mwasi na yo baba na osane ba kisi to za bana muke boy so moni ke no nani edingwe kune banjo yinde la ye mwasi akoya mangu na ba biloko ye ko renforcer mobali na ba kisi comme na couple wana lelo ba s'agenouiller pona kosenga bolimbisi basengi nzambe alimbisa bango musala nzambe asunga bango po ba perdra donc bazaki musika na nzambe voir edingwe kolela il faut interpeller bato mususu ya koloba ke non nzambe aza nzambe et Dieu existe. Tout est vanité. Tout est vanité. Vraiment bandeko lisolo ona ela kibino lelo eza lisolo kaka ya pasi ya komona bandeko na biso ya mibali baleki na biso ya mibali babanda ko se déguiser ya soi-disant baza bana basi. Wow, ngakutu na kokaka na ngako se maquiller bongo te ko tshaba foundation wana te mais bango façon bazo vandisa maquillage na nelongi tu oko reconnaître même pas que non o ya za mwana mobali. Mais tant que kinoa nenga zalaka kinoa timba na ye ou encore je sais pas ceux qui bayaka wana trop ba timbela ki bango alors siko ba piège ki bango baya siko ba kanga bango ne ba kanga ki bango wana bandeko soko tali na vidéo oyo kina mawa po ba zui bango ba tche bango na coin ba déshabiller bango bilamba nyonso donc batikali tuni la batikali nu otali boye nzoto ya mwana mobali qu'est-ce qui va pas otali boye donc ate loko moko tekeno ya mwana mwasi eza awa na ebite po encore ba fille o bakendaka osala ba agenda na ba boîte bazwaka ba mbongo yango ekomi ko exciter bango pe bazokotaka na agenda na ba kozwa mbongo je sais pas parce que surtout otali na tala ka ba émission ebele ya kinwana ozotala il y a beaucoup donc qui ne sont pas réalité nango. Et ça, émission, tu regardes comme ça, malgré ça, la vie à Kindumba, vie à Malonga peut exater. Elle ne fait que souffrir. Pourquoi Azo continue la vie wana? Attends, ce que tu as dit que non, Congo, Missal, exaté. Est-ce que wana des âmes, Salamoko, il y a bien, oh, les autres qui ne peuvent détruire Yon Zoto? Dernièrement, quand tu as vu sur la télévision, tu as vu sur YouTube, parce que il faut que tu aies une histoire, pour une analyse. Moi, si je suis bazoué, quand je ne pas, je suis dans hôtel, donc mobali a coufé, non, moi si a coufé mobali est Nicolo, mais moi c'est a coufé. Dossier. Ce qu'on a joué batté. Il fallait peut-être que sunga bango na ndenge nini batuana o ba omene ba vie ya bongo parce que bati que non nzamba zali vraiment pour na ko gagner vie il faut que ne côté kanzoto pour na ko gagner vie il faut se déguiser ngana zomi tuna eza batu kaka ya se ya moyo oyo ubika ba ndoki bakitika ka pa ba ko manipuler batu na se ya mokilo. Ça fait très mal. Et tout ça la passe mingi.
nini ezo animé bango bandeko nini ezo animé bandeko na biso mibali bakoma na ba niveau wana il y a OCD donc nazo yebate soki baza na ba parents siko ezo tikenga place wana parce que bango ndenge baza wana bango bakoma na bango bana basi ezala pendant la journée bango baza kaka bana basi. Pourquoi ozo nyokola pe nzoto na yo bongo ozo nyokola nzoto na yo ozo soutien olati ozu babilamba otie soit disant que non mabele donc moi la moi si pourquoi pour faire c'est ozo mi nyokola bongo ceux qui bandeko ya ba garçon wana ya bandeko o bazo sa ba bêtise wana ya ko se déguiser ba koma bana basi ceux qui peut-être ndeka ba vidéo yango ezo tambola eza bandeko na bino please bosunga bango parce que wana eza bien te parce que nzambe tango akelaki yo mwasi ayebi tina kelelaki yo mwasi nzambe tango akelaki yo mobali ayebi tina kelelaki yo mobali yo okoki ko corriger nzambe te po ndenge tozabone na se ya moi oyo toleki nzambe na mayele te siko wana okomi olingi okorriger nzambe ya akeli yo mwana mobali mais toi tu veux te déguiser pour être une femme. Est-ce que tu as Nzambe? Congo yango Nzambe nanga tabalabi Congo. Et moko ezo lekelanga. Bana mike ya ba Kinois. Quand on monte ba photo na bango ba miniature wana bandeko. Ce sont des Kinois. Vidéo soki otali na kati ya boîte ndenge basi bavandi bana basi. Bazo sala ba grimace, bazo sala ba fière ya bana basi. Bazo solola bazo betala pe ba 5. Donc la bana basi tout. Siko bato akanga ya boîte wana ne batimbelaki bango parce que toyebi ba PD soki akoti na kati ya boîte encore akoti aye place moko bobo ba kino aza PD il est à l'aise siko ba wana bazo kota nde siko na lokuta yango moni ba bandi siko kokanga bango sûrement bakanga ka bango parce que boye yango te toki wapi na mokili et lorsque bakangi bango ba beti bango bobo banda kolongola bilamba babandi kolongola bilamba moko siko elongi kitoko na ba meka elongi ya ba meka kitoko mais après tango elongoli bango ba bilamba o sepela na bana wana te Nzambe asala kaka zonga na mokili ya se parce que tozo mona makambo na mokili ya se 10 jours au jour tokoki ko bongola mitema na biso te. Pourquoi Satan aza un peu trop likolo na bato azo manipuler bato un peu trop na mabe. Vous savez bandeko omoni soki nga na zola ba analyse nanga mingi omona air moko na kotaka na tiaka nzambe na kati. Lorsque na tiaka nzambe na kati na ya ba analyse nanga ou encore ya ba histoire nanga c'est parce que naebi grandeur en Nzambe wana naebi qui est ce Dieu là. Je veux pas dire que non naza parfait tant na yaka na zolo wana pesi analyse na pesi histoire na tangi kombo ya Nzambe non. Bande tant que nous sommes sur cette terre nous sommes des humains toza batu na mabe toza batu na masumu mais tolela kamabe na biso. Mais il ne faut pas laisser Mabé et dominer yo. Il ne faut pas Mabé dominer yo. Il ne faut pas Mabé et ya énergie na katina yo et yo et emporter yo donc esprit nyo so keika kana Mabé. Non. Et ça esprit on sous et yaka et meki yo nan. Ceux qui sont faibles et vendre yo et manager yo. Problème est ça que non bandeko tout à la capé air moko Mabé. Lorsque tu zolo ba Mabé to englober mabe zebele ezaka ya bandeko na biso mibali te ndenge bazana bakomi se déguiser mabe zebele na se ya moi oyo okoki pe ozo yina muninga kaka kufonati ngoy eza pe mabe okoki pe ozo finga muninga eza pe mabe okoki ovandi bozo kanisela muninga mabe eza pe mabe yango sikonga na beta ka sete na sens que non toyebaka nanu pe pour manager un moko esprit mabe soko ezo ya ko énergie na kati na biso. Moko pe Satan yo ko yebet
bandeko ah toza sur BBC Mpoyi TV. BBC Mpoyi TV ayaka côté les mila ba anti-valeur. Nayaka a polémique te, nayaka ko fingana te, nayaka ko soki nini non. Nayaka na ba analyse, ba histoire na lo bango chaque fois et Lubu c'est ça. Ba histoire ba to oza na histoire na yo o peut-être e blessa yo ozolinga o sunga nango bato mususu ko baleka na nzela wana te. Biso donc BBC Mpoyi alobi la ka ba histoire bato oza na histoire bato ba benga biso ba pesi biso ba histoire. Eza ba histoire mususu muto ko pesa boya ba non ko tanga ko mona ngate. Na lingi kaka olo bango parce que esunga bato mususu. Vous voyez? Yeah. C'est au moins ça. Mais après ko finga na polémique non. On n'est pas là écoleka té. Yeah, c'est au moins ça. Et puis je demande, ouais, ça quand la histoire na ye, à mon que non histoire est bien té, salanga ma ben la vie, il faut na sunga muninga moko boy obenka ka BBC Mpoyi TV o relater, soko lo ba keno to tanga kombo na yo té, to ko tanga pe kombo na yo té. Et le goût, to ko tanga pe cuisine. Vous voyez? Yeah. Alors les na yaki na moi analyse oyo pour la bande ko na biso mibali. Na kin balobi moyen té. Moyen té bana mibali ba komi si ko se déguiser ba komi bana basi. Oke na salon o vandi ba nikiyo ekai kitoko mais moi na mobali nda sa vandi. Mukilezo ke ndewa bi bandeko to sosolati. Na moko na ozala la bana ngona bi oh est-ce que bana o vraiment bazana ba parents ou encore bazana ba chege. Parce que c'est difficile à comprendre. Kota la bana wana ndenge ba longoli bango ba bilamba ba telemisi ko ba komi obeta misu otali bolobi nzambe nanga. Bana o bazana ba parents ou bien bazana ba chege. Ya ba nisali bandeko nanga na zoyebisa bino ba nisali kani o moni bango wana. Ba nisali okokundi mateke no eza bana mibali. Maintenant mon problème eza bana o bazana ba parents ou bien eza kaka ba chege. Et puis ils ont un niveau parce que le niveau il y a oyo ils ont un niveau moko tu ba foundation moko ya propre o mususu na mona ki ya mwindu na bakanga ki est vraiment mal propre avec vraiment kitoko côté noir mwindu ye kutu sona ba ikai wana zotala bozo ba mona mobali siko ye bakanga ki ndenge nini o mususu wana mobali o azwa ki ye wana ba kena ye wana ndake ko découvrir que non aza mobali yango abeleli tango abeleli wana na ye na garçon wa se déguiser ki wana ba mona se bi ba se ni bakani siko bango. Moi je vais mieux préférer peut-être réseaux sociaux pour na kosunga bato misusu ba banga non ah ba komi okanga biso ba komi déguiser biso e ba komi ko nini ko kanga biso ba mema ngota na ba prison parce que boye yango te mokilizo ke ne wapi on a plus besoin ya Congo et Bonga. Mais ya bana ko mona bande bana mike bana ba 28 ans 29 ans 30 ans ba na ko se déguiser bana mibali ba komi bana basi. Ils ont make sense. Ils ont make sense. Bandeko ceux qui ont se retrouvé peut-être na milieu moko oyebi bandeko wana oyebi ba groupe moko ya basanga ba biloko ba bongo. Il faut pas qu'on se moque na bango. Peut-être que sunga bango na mateya. Parce que ndenge bazo sala wana, baza na raison na bango. Baza na raison na bango bazo salela. Mais exact dignité. C'est comme si vous corriger Nzambe. C'est comme si vous corrigez Nzambe parce que Nzambe a yo mobali yo lingo koma mwana mwasi. Et voilà, bande. Et quoi? Hey. Ah, bandeko. Na banjo koma, na banjo chité na ngana na analyse na ngwa kona histoire na lelo, na émission na lelo. Na ikara côté les mila ba anti-valeur, côté les mila ba biloko ezo lika na Congo na biso Kinshasa. Ya komona bana na biso baleki na biso bana mike oyo bakomi ko se déguiser ya bana mibali bakomi bana basi donc bazo tia nyonso tout ce qu'une femme mwana mwasi achaka ezala foundation ezala poudre ezala tout perruque ba chaînette ba montre tout o mwasi alataka ke no oyo otali bolobi ke no eza mwana mwasi nde longo bakomi ko sala siko boule na bango na sima eza nini. Et si réellement ils ont bana mibali ope bazozwa bango bakena bango est-ce que bozoye ba mission ya bana wana na bandeko na biso ope bakota kana ba boîte na bokene kozwa ka bango est-ce que boyebi mission na bango te comme pour dire que non il faut que la soupe na se ya moi oyo
Et ça peut-être mieux, peut-être Tokyo le bango, et ça peut-être mieux à Koye Bakeno, ou Yazan EPD. À côté Boye Boye, qui n'ont Yazan EPD, oui. Ton dimi qui n'ont Azan PD, Azan EP à l'aise. Qui a oya lelo et comme qui n'ont osé se déguiser, beaucoup mis la basi, bat de on met à cette place-là parce que non, on a un louche. Je trouve ça trop louche. Baza va missionnaire à Satan, c'est un mot, ou bien Zandéni. Pourquoi vidéo ceux qui ngana zawana na kotuna na bango mission na bino ezali siko soki mobali azuyo oke kuna mobali sikoyo akuti keno oza mwana mobali osuka kandeni est-ce que soki molobi botuna tuna ba question wana eza pasi mokili nzambe ezokende wapi covid-19 eye awa bato bakufi jusqu'à présent tozokaka keno bato bazokufa na covid-19 ceux qui ont peut-être les lots télémi, tous eu maladie on a été à Covid-19, toki ko pesa nzambe merci on a été ou bien encore toki oki mais la peine nzambe on a te bino nzamba existera. Pourquoi ba wana ba kufi na Covid-19 nga na kufité. Je suis pas aussi spécial pour les kabao ba kufi. Façon monde des autres qui les lots, il fallait peut-être toki mais la nzambe. Pour façon tant le coronavirus est acquis. Ndenge bakangela ki bande ko monde mobimba mokili mobimba bakangela biso na kati ya ndako mais il fallait tozala na il fallait ta tozwa eloko moko boye na kati na biso pour ezaki on dirait fin du monde oh bambato balobaka ke no satan muta simba mokili oyo parce que avec bamakambo boye c'est grave pour bana na soki ezanga na za wana keno bakangi bango bongo na otika bango te na kolinga na ye ba place ba vandaka de 1 soki pe bazala ba parents na bango to kepa ba parents na bango peut-être ba parents pe ba éviter tant sous bango bakenda ko se déguiser libanda ba parents ba éviter après na kokwa ou encore na nini ba ye bazongi na ndako bavandi mwana mobali na butu abimi mwana mwasi eza na mususu kaka pendant la journée mwana mobali ça se déguiser mwana mwasi pendant la journée. Can you imagine? Bandeko, eze loko moko ya étrangeté. Toyebi ke no ba pede bazalaka. Mais na minute oyo soki BBC mpo, yo encore BBC mpo aye kolobelela. Na ye kolobelela bien que non, bana mibali bakomi ko se déguiser. Ya bakomi bana basi. Bazolata tout mwana mwasi, tout. Donc bakomi na lokuta. Avant di boyo lobi mwana mobali lobi mwana mwasi nzoka mwana mobali tango kobima na yo okena ye kuna yondo ko komona makambu kuna siko tango okena komona makambu kuna nde siko tozo kasiko bato bakenda kuna bakenda kokuta na makambu kuna isuka ande entre parenthèses pour wana il faut vraiment to yeba pour yo mwana mobali se déguiser mwana mwasi avandi bino bato na boya ko luka basi na baba ozuye ok, si vous avez un peu de temps, vous avez un mwasi ok na ye. Tant que komi kuna, et ce que la cabine ndenge nini, ne place qu'on a la zone na yeba, et ce que la cabane ndenge nini, ce que ok na yete, ok na yete. Pour mon sous on a belle la qui, na yebe bakangi, na on a peu à se déguiser qui bona qui bon moi mwasi bakangi bango et reverser. C'est grave. Et voilà, bandeko tokomi na suka na baki na ozabino vraiment temps ébélité. J'ai déjà 30 minutes, c'est bon déjà pour moi. Vraiment bandeko tozang sa kobeta cet été na bandeko pour s'abonner. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne, hein? C'est votre chaîne, non? Il y a sur votre chaîne BBC Mpoyi TV. Abonnez-vous massivement, commentez, aimez, partagez nos vidéos et que ça la biso bien bandeko. Ndeka la soutien au tozo senga bandeko. Hein? Toujours c'est un soutien à bandeko, ba s'abonner, ba commenter, ba aimer vidéo, ba partager vidéo parce que l'isolo on a les bino, les gens l'isolo mon côté que nous na eko finga bino. Il faut tout télé mais la babilo wana. Vous voyez. Alors ceux qui ont vu vidéo oyo, autant de vidéos, prends ça, partagez mon sous soit landa. Hein? To sunga na kaka bongo. C'est ça. Voilà, nous sommes sur Sandrine TV, web Bella. Vraiment,
Donc, le baka que non, bon guérison, hein, bon guérison, nous allons déliquer belé. Nous aurons atteint à couper ma Sandrine TV. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci, bande de merci. Bon, nous sommes dans la vidéo pour partager. Je vous en supplie, s'il vous plaît, dans mon lingue, so la vidéo s'il te plaît, commentez, partagez, likez vidéo et aussi la bien maintenant. On se retrouve la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout bisous. Bye.